prophète de l'Église, c'est une bonne beauté. Merci, prophète des nations. Gardez la paix sur votre mingi. Pétage. Prophète, bateau, bayebi moni moté à Bobazobo yaye. Yaza prophète, ya nation. Yoka ce qu'on a expliqué aux nations. Nation, c'est quoi? Eza mélange ya mabota. Yaza mosakoli ya nation. Alobite kaza prophète ya église. Alobite kaza prophète ya Jésus. Alobite kaza prophète ya nation. Bon moté. Yo ni un peu pétage. Mais la nation, est-ce qu'il y a qu'un montazo ça la pétage? Pétage, ça veut dire péter, non? Péter les plombs, n'est-ce pas? Mais on pète tous les plombs. Mais nous sommes mortels, papa. Confondre Mokelina ngaite. Mokelinde oyazolobaka makambo yonanga to yebite. Tango yazoloba yozoyokobi waouh oyeza mokeli. Il ne faut pas qu'on soit des hypocrites. Ce que le Créateur suprême veut, c'est que nous soyons vrais et naturels. Denilesi alobi aza prophète des nations. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il regarde tout ce qui concerne la nation. Comportement, caractère, habitude et Denilesi wana ne esprit à Congo. Donc il y a un vrai prophète des nations. Mosakoli a solo ya nation oyo ezaye. Yango bizaleli obozomona akendeki kobina akekotala kofi azolo bamakambo yabo. C'est ça la prophétie. Parce que prophétie eza commettre à nu le caractère, le charisme et l'état d'esprit d'une nation. Nabasat ba pasteur Nyonso qui a fait la confession comme lui. Il a été le seul à voir confesser à haute voix tout ce qu'il a fait en secret. Nani asali yango. Nyonso bozo reproché na ele. Laissez-moi vous dire, c'est ça l'esprit du Congo. Lui, il est authentique et original. Soka siliki, soka fingi, soki akeko akena bar, akebar, soka ngambe la basanga, meli basanga. Alors si le Créateur suprême se sert de Denilesi pour dévoiler le mal, moi je pense que Denilesi c'est quelqu'un à louer. Parce qu'il est le seul à ne pas être hypocrite. Soka siliki, soka sepela, il met son nez dans tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce que c'est une vraie sentinelle. Asa sentinelle et la nation RDC. Bana Kinshasa, mokili mobimba partout aux amis. Les lots, tous en spécial dans le cadre pour valoriser ma maman, dans le cadre du mois de la femme. Les lots, on a présenté bino, on a beau pas peut-être au tchaka mwaka na les réseaux sociaux na internet ezana ba mama basi ko bazo sala nkolo me balingaka makele te basala la publicité te oyo biso ba pandisa moto za na rôle munene tango moni mutu moko aza très important utile na société oyo na mission moko nzamba tindaki na mokili il faut mbala moko ko capter pote to informer bino to yebisa bino azanani auta wapi pe mission na ye ezani na mokili oyo ya se nzambe linga tindelaki na mokili ngana yo kaka pe na mona babengaka ye la reine mère na yebite soki ba komboze belé to yeba azanani auta wapi pe mission nini ayi na mona mokili ya se pour le lot moni ba passer ba komi mika na yebisi yo to yebite nani vrai pasteur, vraie prophétesse, tu es évité. Mais les lots na cadre idéologie. Na cadre yo maman au teka nembe na kinsuka ramazal, to n'en passa. Vous en a posa oyo kaluba nzambe tala maman oyo azosa la plaisir et fierté na bino nos maman na moi oyo femme la reine mère je vous salue. Je vous salue aussi. Na zio lelo et puis na mboka musika na mwanda la reine mère na waka kombo la reine mère na sali ndenge bala na la terre bala je fais le weni windi wiki je suis venu je vis et je vaincu ngayo na yambio batu ko ba monyo bala liboso lelo surtout petit peuple oyo yo et soit kayo pona peuple za ko souffrir bazo lobiko bazo tala lelo n'importe n'a pas représenté au négri. N'atiki po yo lobaka yo te muto lobaka
mais molimo nde mutu ala kati na yo na boyi ko poser ba question mususu oyo nkolo yemo wa retracer nini okoloba lelo par rapport ya boyebi ya yo par rapport ya mutu wa monyumba la liboso lelo ako retenir nini tango amonio la reine. Merci mingi pour se présenter. Bakombo eza bato na bato bazala bakombo ndenge babengaka ngai. Reine mère eza bana nyonso ya royaume o baza ba prince na ba princesse ba roi na ba reine nde bango babengaka nga reine mère. Bato ya bato bandimelaka liloba ya Yeshua Mashia mobikisi ya mokili oyo akufaka mikulusu babengaka nga reine de midi tope mwasi mokonzi ya moi ya bosembo moi oyo engengaka mpona bato nyonso na bato oyo basalelaka yawe Elohim tope nzambe mokeli babengaka ngai mokengeli mobeko ya mokili. Bato oyo baza ba initié oyo balingi makambo ya molimo babengaka ngai la grande prêtresse. Donc ba kombo topé ba titre eza na ba moto na catégorie na ye. Alors ngai moko soki nalingi na mitalisa na bato kombo na ngai Oshehava Miriam Bokoseko Elikia Moi. Oshehava elakisi lobiko oyo yaka na nzela ya mwasi. Parce que na kondimama na ngai en tant que hébreu bantou ou bien en tant que talisali ya moi parce que Shem ou Sem en français na lingala eza batalisali na moi. Donc tango mokili asalaki mokili tango asali moto na ebandeli ya bomoto tozalaki bato moindo mibale ba oyo musu bazalaki kotala moi nde na babengamaki les sémites en français na hébreu shemite tope na lingala batalisi na moi. Donc bato oyo bandimelaka mokili oyo aza likolo ya bikelamu nyonso ba mususu babengamaki kamiti c'est-à-dire ba oyo batalisaka bakonzaka na mabele. Alors lelo tokomi tozali susu bakamiti na basemite te tokomi peuple semi-kama. En tant que peuple semi-kama, donc tozo porter ba kombo o ezali semite pe o ezali kamiti. Kamiti lelo tozo benga bango ba bantu kombo bazo benga ba kamiti lelo eza bantu lobi bazali ko benga bango ba kamiti. Ba semite bazo benga bango ba hébreu ou bien ba hibou. Lelo tozo benga lobi ba benga maki ba semite. Donc en tant que peuple semi-kama kombo nangai Oshehava Miriam, c'est-à-dire lobiko oyo yaka na nzela ya mwasi oyo abotaka mwana ya kobongola mokili. Donc soki mwasi azalaki na likanisi ya kobongola mais azala makoki ya kobongola te azala makoki ya kobota moto oyo akosala makambo oyo ye alingaki esalema parce que mokili atindaki biso na mokili na ye pona to bongisa mokili na ye to développer mokili na ye to fuluka to bota to koma bato ebele. Bon moto abotaka eza kaka mwasi mibali babotaka te donc moto abotaka eza mwasi siko mwasi lokola abotaka na tina ya kobota ya mwasi eza po ete mwasi amema lobiko pona nini parce que toute la création était corrompue hein et Kelama, la création, je pense que c'est Kelama. Et Kelama na kosalema na nyonso komaki corrompu et bungaki mai baby ndenge tozomo na mai eza ya kobeba mopepe beba bato babeba parce que moto abeba ki pe abebisi biloko nyonso oyo akutaki na mokili. Alors pona makambo nyonso ebonga wana eza mwasi yango mwasi ya liboso Miriam oyo ba traduit na français Marie abotaki mwana na ye Yeshua Hamashia oyo ba traduit na français Jésus-Christ de Nazareth tope Yesu Masia abotaki mwana na po mwana wana a produire moto ya sika mwana wana te ya moto ya sika sikoyo tango moto ateyami ya sika na nzela ya mwana wana moto azongeli sikoyo place oyo yazalaki na libandeli c'est-à-dire kokonza na français royaume na anglais kingdom na lingala bokonzi.
nde yango wana bokoseko, c'est-à-dire bokoseko isa bokonzo ekufaki pe kozonga pona seko ekokufa lisusu te. Tina moto wana kufaki nekulusu te asekwaki pona bokonzo ekufaki na kati ya moto esekwa. Alors elikia moi ezali moi nyonso to engenga na kati ya mabele na biso ya bato moindo engenga ka pona pasi ya moto moindo. Moi nyonso to ndenge ezobima wa plus moi ezobima plus ba pasi na biso ezosila te ezoya makasi. Nde yango wana bakoko na biso balobaki tozala na espérance ya moi ya sika. Yango on dit Amashia en nous l'espérance de la gloire. Donc topé Christ en nous espérance de la gloire na lingala Masia na kati na biso toza ko zela moya ya molamu. Espérance de la gloire. Donc du coup, yango tozoyebisa na bato ya bassin du Congo mosala oyo mokili atinda kibiso. Donc Oshea va Myriam bokoseko elikia moi basambi elakisi ketoye na moi ya bosembo. Tozosenga moi ya bosembo elabuka pona nini parce que pona ni moi ezobimaka pona molamu ya mwa bato moko muke alors que bele ya bato na kati ya pasi. Njoka moi siko tolinye bima eza moi ya bosembo parce que le soleil levant tango ebimia wa ekongelisaka ngabo soke komi okende kolala ekongelisaka ngabo kuna mais moi eza likolo wa ya zénith ou moi ya midi engelisaka bato nyonso yango mokeli ya bikela nyonso tu na mokolo ou le jour il se manifeste comme le soleil. Alokola ya mimoni saka lokola moi tozo senga baloyo angengisa moi oyo ekopesa bolamu na bato nyonso. Eza la petit peuple, eza la bakondi, eza la banani yango na Bible babenga kango le soleil de la justice, na français le soleil des zéniths, na civilisation on appelle ça le royaume de midi ou bien bokondi ya midi. Nde yango tozalaki koloba tolobi yango na lingala elikia moi. Donc tozozela moi oyo kopesa bolamu na biso pe peuple amical. Merci la reine mère. Problème nangai on a bloqué le makasi ya nini. Bantu bamona ko mingi o prêchaka ko pesa l'enseignement dans les réseaux sociaux. Maman sikoyo église na yo za wapi? Mission on za matina le ezani. Potemi ba passer nyonso ba na passer nyonso. Ati bon mon na église telle, na adresse telle boy. Mais y a une adresse exacte. Si quoi, à part votre Android, mais peuple congolais, n'est africain, n'est pas dans le monde. Maman, tout ça, la bilanga na to pêcher aux lobambisi, na fleuve, ton océan. Alors, bon, adresse église, yo peut s'arrêter, yo peut s'arrêter, l'enseignement. Donc, ma bonne zapé, donc, ma bonne zapé, dimpe, si vous avez dit, enseignement, yo, c'est ce que l'on parle. Une très bonne question. Naotaki Koloba déjà, bisotoza église, nous sommes le royaume. Tango mokeli asalaki mokili asalaki église. Religion ezalaki suscité par le créateur pour nani pour moto abungaki yango ba suscitaki religion comme panneau indicatif ya kozongisa moto pa mokili. Donc la religion ba religion nyonso ya mokili bazaki na particularité na bango pour na bazongisa bato pa mokili. Imaginons tout de suite ndenge nazoloba awa soki message ekomi pa bato nyonso siko soki na lobina tonga église ni na kotonga pour na sangisa bato nyonso ndenge toza lelo awa nous sommes suivis dans le 5 continents. Bato balandaka biso na 5 continents. Likambo biso etumba na biso eza ba école. Soko tuninga peut-être école était école les années nesika na formaka bato o bakokoma bisiko nga na koki kokoma te, n'est-ce pas? Alors école wana Moïse ni kamati, c'est-à-dire moi ya midi eza pour la bato nyonso ndenge utingoloba pécheur azokende ko pécher siko soki ya péché te aya nano na église likambo eza nde ya bwana le but ezalaki ba offrande na ba dignité papa soki na bandi koloba kaka boya na église bakoya kopesa nga ba dignité na ba offrande soki ba peka ba dignité na ba offrande comme commerce na ngaiti ça devient un métier. Ça devient un commerce. Dans ces cas, naye ko bikisa batote, naye ko bongola te.
Parce que les offrandes, ça vient du verbe offrir. Ce qui est mwana nanga ola dinga obi ah mama bada tonga lobi azana maya romelate. Est-ce que ngam tunawe bisope sa offrande? C'est toi qui vas décider, je vais aller offrir à maman de l'eau. C'est ça verbe offrir, c'est là où est né le mot offrande. Donc bateya ki bato na lingomba na religion avant l'avènement de Hamashia tope liboso ya koya ya Masia. Po Masia moto ayaki kozongisa moto epa ya tata. Avant Masia bato bazongaki epa ya tata te biso tozaki ya kobunga. Yango ifale bate ya biso ke faut yeba kokaba, il faut basala nzambe bo pesa ka bango ba offrande, bo pesa ka bango ba dime, bo sa bazote ya wana nani moto azana Masia te. Soki yo zui Masia na kati na yonga la kosenga yo te. Na koko yebiso teke yaka na 10 na offrande. Yo moko koyeba ke mama wana azana ndako akolala te. Ifonga na pese sika kolala awa parce que Masia azana kati na yo. Ngala kosenga yo te. Soki Masia si akoti na kati ya moto bate ya kanisusu moto te. Yango makomi elobi moto akote ya moninga na ye moto azate pona nini po boyebe kokoma parfait na kati ya moto. Donc bato bazote ya matile lo na ba religion na ba 4 murs ndako ifo totonga ndako poto samisaka bato wana eza bato nano bakomi na Masia te. Yango biso royaume tozo structure otozo kamba eza nini royaume messianique chama. C'est-à-dire Masia ne moto azana kati na biso. Biso toza esu na bomo ite tozo bika po na Masia. Siko Masia soka lobi kende na soyo. Soki ngala tongi 4 mira na okide sute na okoma kuna na go nini te Masia na kati na yo za raso na ndako te. Parce que bato bazozela moyo wana bisika nyonso. Et la kisi ke okobanda ko kende partout. Siko soko komi na adresse na vanda na Congo RDC na adresse Songolo Pakala buena. Non, wana eza ba structure ya bato. C'est ça que nous appelons le judaïsme messianique révélé. Là où on dit isme eza organisation ya bato. Ngana za message, ngala koko za na ndako te na koza na adresse te. Qui nazalaka na adresse boye bokokuta nga na adresse boye bongo lobi soki babengi ngai na Rwanda bino ko binemi ya ba Rwandais bokolanda ngai sokuna te soki babengi ngai na Chine ou bien na Inde ou bien na parce que mokolo musala yango tolobi soleil des zéniths Université Moïse Zénith Kamat, le soleil de Zénith, où dans la Bible, la reine de midi, c'est-à-dire c'est un soleil qui va aller chez tout le monde. Tu ne peux pas faire partie d'ici, non. Mais, Nakatia Bikolo et Sika Batobasi Bazwa Messi, c'est ce que la Bible appelle le judaïsme messianique révélé, ou encore la judaïté messianique révélé. Oh, il y a si azur révélation, il y a Messie. Yemo ko motako ya bindako ndako ya mama mukolo mama ko ya Angola akola la awo. Mais okoloba te ke naza adresse Songolo X ezate. Alors, lelo mama oya zolanda ngande go uti koloba atekaka makala na coin. Siko soki nga na zuye aya kosambela na église. Quand est-ce ka oteka makala? Parce que le problème ici, c'est le royaume. Royaume ezalaka na kati ya bato, ezana kati akadrimate, ezana kati ya moto. Mama wana esika zotanda makala na yebi ke makala oyo basalaki yango na nzete. Nzete mokeli moto asalaka nzete. Ndenge nazoteka makala wa mokeli azana bato ba representaka ye. Donc, nakolia parti na ngai na kozwa ndambo na kopesa na mokolo nzete. Wana royaume motezo yebisa yebongo. Place ya zoteka makala na ye wana eza pola ni pombongo na ye wana atfesa bana na ye classe lobi bana na ye o baza babola bakoma bazwi. Place ya zoteka makala na ye wana ayebi ke na koko loka moto azana kwa kuna te pote ya azana ba immeuble te ye lelo azana ba immeuble lobi nga moto na koma na ba immeuble. C'est-à-dire le but est que le message puisse être au cœur de l'homme. Nakatia motema moto. Yangona message yango tolobi, il faut que le cœur de l'Afrique qui est le bassin du Congo, baye ba mission na bango.
na kati ya histoire ya restauration ya humanité. Mais ce qui c'est comme maman na vie mon solo ndenge oti koloba akopesa dimi yango wapi yo ko adresse eyebanité yo na côté ya sangwelamu adresse sasa eyebanité numéro de téléphone ba éviter M-Pesa Orange Money soki nini na sala ba publicité ba réseaux sociaux te yo za na moté siko dimi yango ba pesa mona ko yo téléphone to yebi yango te adresse existe à éviter l'hôpital mon aboye OK ngola l'hôpital qui représentant légal no mo to bige na Kinshasa ko tala mo tutelbo oyebi sa bisote car enseignement ya l'homme de cible. Une bonne question. Na toye nanu na étape ya sensibilisation. Na ko sepela papa moto akoko boya bolamu na mabele azate na ko sepela bato baya komona ngai ebele na kati ya mboka na ngai awa mangomba ezebele bato batondi la mangomba mais ozomona eta mboka la bisote. C'est-à-dire likambo place toza siko ezato miyeba nanu tango moto akomiyeba soka azwi volonté ndenge yo trouver nga poani po lukinga ti lokolo lukinga abalobi akendeki mwanda oye na mwanda tukutani yango zozo message awa nazala mwanda na yaki mwanda eske na yebisaki bato na ke mwanda mais ba oyo bazala volonté à trouver nga ba trouver parce que mokeli alobi boko luka ngai boko zwa ngai soki bo lukinga na mitema na bino mobimba les 10 mai des offrandes papa tikana yebisa yo bosolo mokeli ali akadimi na offrande te 10 mai na offrande eza ozopesa ngai moto Bon ozopesa mokeli te mokeli alingi nde motema na yo alingi offrande ya zoluka eza motema na yo dimo ya zoluka eza mbana oyo zana bango zwa mwana ya mayele koleka zwa mwana ya kitoko koleka pesa na mokili yake ni kosalela mokili. Ça c'est la dîme. Sikoyo mbongo ndako lopango sesi biloko yo zo posséder tango yo zo yango zo kabela moto ya memeli yo message ozoko kisagala Galate 10:10 que celui qui t'annonce la bonne nouvelle du royaume puisse posséder de toi tes biens. Donc tango ngala memeli yo bonne nouvelle ya royaume et sali yo bolamu motema na yo esepeli olobi na sala verbe offrir. Na offrir ozui mama zwa téléphone mama zwa ndako mama zwa lopa mais ndako yozo pesa mama kozango na kombo na ye meza pona banani eza pona babola parce que na mboka na ngai awa eza na bato nana zwa ndako na vite dotango bino bozwi ndako bopesi nga ndako wana eza yo pesi nde na ngai pona yo ana sepe na pesa na mama mais awa yo pesi mama lobi mama kopesa ngo na mwana ye moko azola na libanda tango yo memeli nga 10 na offrande mbongo yo pesi nga na lobi mama kotonga cité esika kolokota bana mitike pona balala kakuna tango yo pesi mama zwa mutuka oyo mama kozwa mutuka na pona akendeke nango ba mission kolanda ba orphelin na ba pauvre misika bazali parce que ngala za besoin ya mbongo te ngaza besoin ya ndako te ndako de yango yo na salemaki pona zala ndako ya mokeli asalaki ngai lokola ndako na ye ngai nde ndako ya zovanda siko ndako eske ndako alukaka lika mususu akende luka mutuka non ndako alukaka ke bato batongaki nga bavanda na kati moto atongaka ngai mokeli atongaki nga mpona nipola za ndako na ye na avanda na kati tango ya zovanda na kati na komi voiture na ye na komi avion oyo nazo permettre ye a véhiculer makambo na yake ndeke kosunga bato na ye oyo yakelaki na ba offrande ndenge uti koloba il faut topesa numéro bato batia badim na ba offrande eza eloko mabete mais il faut moto ayeba azopesa dimi na ye pona nini azopesa ngo ezokende wapi parce que il est pas seulement question bato bazomona pasi ngala yebisa bo memelanga ba dimi non eloko ngana kosenga mokolo tokolinga totonga royaume na kobima na télévision na kosenga bato yo sotoka biboya kopesa makoki totonga royaume wana stade merci au stade te royaume za stade te royaume za batonga ngo na zamba esika na bato batonga te ndego monaki na
ba réseaux sociaux tant to komi na Brazzaville to lobby ndeko zolo bana bato bango bokezanga mutu na senga kate bato bango moko to abi mais maman royaume c'est bien ezana kati na biso mais il faut tous en structure bisika otokokutanaka to pesa ka ba civilité na mokeli to sambela ka mokeli bango moko ezanga te bango moko moto ngabi bon soki bozala mabele mais il faut weba que royaume batonga ka esika batola le tonga mate il faut bon dima bosala nzela ya sika pour il faut botonga ngo esika nzela ezala te c'est comme ça royaume bozomo na télévision batongi na Brazzaville tango toye awa tango to babi koloba ba chef coutumier bayoki abi soki royaume ekozongisa royaume na biso ekufaki biso mabele yango yo botonga royaume ba chef coutumier lelo bapesi mabele na 26 provinces. Na 26 provinces ba mabele ezali esi bapesi. Maintenant, peuple ya royaume nde mutu bakotonga royaume. Ngai te mutu batonga royaume. Bango moko bino moko bana royaume mutu bobi bon, biso siko tolingi to tonga royaume. Ngai nazaka intermédiaire na bino na koyebisa ka bato bazana bozwi, boya kopesa bango makoki batonga royaume. Nde bokende kotonga royaume parce que royaume ezo permettre bino peuple et royaume dès beaucoup pour la coordonnancier parce que la mission est de remettre des choses telles que le Créateur suprême avait voulu au commencement. Alors ngai en tant que messager nga zolo bakaka soki na lobby et comme les bateaux batinda parce que baloba ezalaka lettre tango comme pas kolo nango akoya. Bon, explique-moi les détails nga la expliquer ba détails mission nanga ezakaka yo ozongana na oyakela kayo oye batina yo yaki na mokili tango kobanda kosalela ngo malamu wana pa nga esili sikosoki na reconnaissance c'est plus que ma commis ezosenga biso toza la reconnaissance o reconnaître nga ke soki mama o ete nalingaki nazongana na mokili te obi mama zwa lopango yango mama zwa voiture yango mama zwa ngala kozwa yango mais ndenge nazoyebisa yo nazwi yango mpona nini mpona ngai na bana na ngai libu te eza pona ngai na bana ya mokili babitike les vulnérables les prisonniers les orphelins les malheureux les malades parce qu'il y a tellement de gens qui attendent ce soleil là eza na bato bazana pasi bazozela moi bienfaiteur wana. Merci la reine mère Maramosa Oloba, ils ont 5-6 émissions, il y avait étape par étape parce que nous avons l'inspiration que Kolo a régné dans Katina Biso, nous avons mon pépé. Avant de présenter Biso papa, na cadre et moi de la femme na ligne de la caméra, maman oazo souffrir, maman oyo azo bunda na mokili a réussi pour la voler saban azo kokate, maman aza femme commerçante à Dubaï, mais quasi ma simbate. Les lois, dans le monde où les bébés, comment réseau qui les lesbiennes. Ton côté dans le monde où il y a ma bé. Bas pas comme Kolingana. Nandenge ya ma bé. Maman a souffrir pour la mboka. Maman moi a ali travers dans l'état. Ben paiement mingi. Azo milela. Tant ou amonio na télévision lobby enfin na yokata message à maman na sala fortifié nini maman na ko yoka na monoko na yo pour faire fortifier parce que pouvoir de misa na monoko na yo eza ko toucher la famille ba solution eza kozwama et surtout na monio lati bendele lati RDC na pembe na yo awa oche Congo na motema na yo mais mission na yo ya Congo te ya mokili mobimba c'est-à-dire que le grand mboka oyo Congo natiki vraiment na ba mama wana surtout que moi oyo mokili dédié yango pona bino ba mama yango pe na pesi ba mama pe cadeau mama bazwa matière surtout monde ndenge kufi mama tebite nani moto monde baby pozo musala pozo la lesbienne pozo la spiritualité ton ami na ba loge ba science occulte o yuza ko bunda pona esila ozumi sabato moto natiki yo face à la population oyo ba ko la reine mère. Merci beaucoup la reine des midi nazo lobanayo reine des midi ezana neza yo moto zo landangai oza femme d'affaires oza femme juge oza femme
avocat, oza femme commerçante, oza esclave nanda kwa moto, oza vendeuse, oza moi si pêcheur, oza prostituée, oza toutes sortes de femmes dans tout l'ensemble, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta position. Nako Lobanayo, la reine de midi. Reine de midi, midi égale à Zénith. Zénith, c'est le pays des équateurs. Le pays de l'équateur, l'Afrique tout entière, ils ont traversé 7 pays. Yoza, moiso ya likolo. Na chandelier ya biso na judaïsme messianique révélé, parce que ba loge nyon surtout ane outi na judaïsme. Aucun loge n'est pas sorti du judaïsme. Parce que d'abord, la judaïsme elle-même, elle est née de la spiritualité égyptienne. Donc, la perfection de la spiritualité égyptienne n'est eboti la judaïté ou encore le judaïsme aujourd'hui. Alors, balo joana nyon soto eza trop miké. Nalina yebisa yo ke ozala na franc-maçon, ozala na platinium, ozala na rotary, quel que soit le cercle où tu te trouves, c'est vraiment petit par rapport à toi. Ponani. Kende kotuna na guru na bino ayebisa yo la pleine lune. Nalina yeba pleine lune. Pleine lune ezali. Tunaye avec les détails. Tango yaku parce que ba yebisa bino kaka la nouvelle lune. Mais batika la oyebisa bino pleine lune. Pleine lune eza suka ya makambo na bango. Système nyonso gréco-romaine, parce que tous les loges ont pour fondement gréco-romaine. Naba gréco-romaine, on est à la franc-maçon, on est à la platinium, on est à la ilima, tout est à gréco-romaine parce qu'ils ont la domination européenne. Europe yango ezo écoulé, aux hommes on a dit. Ndenge Europe écoulée, ça veut dire que baza sur la spiritualité, c'est fini l'Occident, c'est fini l'Orient. Donc il faut coucher na serviteur na yo, employé na yo, ça c'est la nouvelle lune, c'est pas la pleine lune. Maintenant dans la plénitude de la lune, bakoye bisayo ke yo za munene kolekesi ko yozo kita. Baye bisoko ke ne kolala bana yo ya mike. Ola ba nièce na yo na ba neve na yo, pardon ba neve na yo na ba cousin na yo pona ozo akokonzi. Ezate bozonge la matocratie. Nazo bana yo moto zaka na kote wana. Ngai moko moto nazo yebisa yo na yebini nazo loba nyonso eza ya koloba na télévision te bazane loko te. Parce que nous sommes dans la matocratie. Kende yo moko kosala ba recherche que c'est qui la matocratie ezali. Bazali loko lisusu te. Yango mokili mobimba est tourné vers l'Afrique. Pour la nini, parce que il n'y a que dans l'Afrique qui aimait toutes les spiritualités. Maintenant, les spiritualités qui étaient nées là-bas dans le Nil et si yango monignon c'est quoi ya awa sikomo kilumba bayebi nini que spiritualité pour mana bassin du Congo. Bassin du Congo, c'est-à-dire yo, moi si à bassin du Congo. Mon kili mombeli que yo de moto mobilise loko. Oyo ekosi ça passe ekosi ça kolela ekosi ça minyoko parce que biloko to bango bazoye bisayon et si pas cité et si minyoko te oza millionnaire na kata ndako no ozolela mama oye yango ozolela parce que ndako yo kende ko kota wana eko résoudre ba problème à motema te et résoudre les problèmes ya mbongo et résoudre les problèmes ya ceci mais ko résoudre ba problème ya motema te parce que la spiritualité de supériorité oyo matisaka moto likolo ko le kababi ba astre nyonso c'est le soleil, ce n'est pas la lune, c'est le soleil qui brille au-dessus de tous, plus que tous. Neyo la reine de midi. Oza moi si ozote kamakala na kosala ndenge pona sa sortir moma ya ngoyo oyeba ke naza reine de midi ngai moto na korenye na midi penga moto na kosilisa pasi ya mokili yango wana na école Moïse ni kamate nde to expliquaka yo reine de midi qui tu es ndenge nini osala pozonga
na bisika oyo ozalaki na libandeli. Nde toexplikaka yo reine de Saba oyeba Saba pa bato to bazoba Yahweh Sabaoth ba traduit na français éternel des armées. Nde nani mokili ya mwasi aza Yahweh Sabaoth. Nde nani Saba tope midi royaume ya midi ezalaki puissant ekoyaka pona nini siko soki ekoyaki tango Yeshua Yesu alobi nini reine de midi akotelema balobi te ke akobotama te akotelema parce que okweyaki awo ezosenga otelema mama ngonga ekoki. Lesbianisme par journaliste tikana ebisayo la plupart ya basi wana soki bakoti leona ba système wana c'est à cause de manque d'amour. Kozanga bolingo wa mobali etindi mwasi akele kuna yango nazo ebiso mwasi wana mobali azate na Afrique parce que mobali na Afrique alalaki Bible zoloba ketango mokeli asisi kosala mobali alalisi mobali pongi ti lelo l'homme noir, l'homme masculin noir n'est pas encore réveillé parce que le jour que l'homme noir africain va se réveiller il va aimer sa femme parce que ma première lobby moi ça mobali sa nini alinga mwasi na ye mais Bible lobby tango ya la muki amona kaka voici os de nos os chair de ma chair na mona ki mokeli te siko ekomi tango mobali alamuka le réveil de l'homme noir nani a réveiller l'homme noir c'est toi la femme de la reine de midi yozoki ma mobali bali pona nini parce que bana bolingo te banyokolinga basalaki boye yo yebite ke mobali alalaki pona ba créer yo mobali alalaki pongi po ba créer yo makambo yozo reprocher na mobali wana eza logique parce que il dort encore. Tango akolamuka, il va avoir de l'amour pour toi. Tango yakolinga yo, nde alingi mokeli yo akilaki yo parce que yo uti na kati na ye. Alors qu'il lesbianisme, na kenga mwasi, na kedola baninga langa basi parce que tu penses que ils peuvent te donner le plaisir. Non, il n'y a pas. J'ai été lesbienne moi-même. Ngai moko moto nazo yebiso. J'étais dans ça. Eza lisolo ya moto eza lisolo na mukolo tango kopesa topesa parcours parce que si on veut parler de ces corps mortels tango ekotana na sala tellement makambo donc lelo soki nazo yebisa yo mama ke komi tango osonge la spiritualité ya moi olongo la spiritualité ya butu parce que spiritualité wana ya butu atongeli ndenge nini aussi ça passe à mokilité. C'est pour ça la Bible dit la terre était informe et vide. Jusqu'à l'élonga la Congo que le Congo est informe et vide parce que molimo ya butu ato cette étoile en ndengeli quelle que soit ta grandeur de cette étoile au Congé sa butu te butu ko sala kaka butu mais soko continue la spiritualité à moi mama ata na kata chambre à coucher moye kotaka tikuna les rayons solaires ekotaka tikuna ata moto aza na sous-sol rayons solaires ekokaka toujours nzela ya kokota. Donc la bonne spiritualité parce que toutes les spiritualités est astronomique spiritualité surtout eza astronomique ok eza la spiritualité te o eza libanda ya moyi ya ba astre sate mais bolongwa na biloko wana mike tuumeli kuna eloko moko balonga ezate na motema ozolela ati ozala bandako ozolela yo mama ozoteka makala na coin ozolokaka bato na kati ya quartier ozotiela bato ba poison bato babongaka te na kati ya motema ozolela mama makambo ezosimba te yo mama oza policière na nzela ozozwaka bambongo ya bato eske bato ozozwa bambongo na bango oyebi bango nde biloko wana tozoyisa bino boya na université Moïse Kamat qui est l'université de la reine de midi c'est-à-dire ya yo mwasi oyeba mission na yo en tant que mwasi ya bassin du Congo oyeba matocratie c'est-à-dire origine ya mwasi oyeba Shaddai otobekaka na hébreu El Shaddai nani asalaka mwasi kombo na ye El Shaddai nde mama ya bamama na hébreu na kati ya Egypte antique bazali kobenga ye Maat oyeba mama oyo asala mwasi moto asala ke mwasi abotaka oyo asala ki mwasi na lilingi na ye na lolenge na ye mwasi wana Elohim ekomi tango oyeba ye
Potango koyeba yo koniyeba yo moko okobima na biloko wana ya mike o ezo apporter yo vite ezo apporter kaka humiliation tango ba guerre ekotaka cible liboso ezalaka mwasi on viole les femmes. Moi-même j'ai été violée 10 fois. Soki lelo toluki mokeli eza na tina tokota ki bandako wana nyonso to biloko koti wana lobiko ezate mama parce que eloko balandaka comme on dit en français on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui ne gagne pas, il faut la changer. Bandako wana tout okota bambongo to sali politique to sali l'armée to sali non on dit to sala tenavi. On a tout fait mais ça ne marchait pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manquait. Oh, ils ont zangla na histoire ya restauration à l'humanité, ezayo mwasi. Ezayo motozo zanga. Tu es absent dans l'histoire de la restauration de l'humanité. Alors que c'est toi qui donne la vie. Yo moto pesi bomoy. Mozo oza absent na likambo ya humanité. Okobota mwana, ole yo moto bota ki mwana obino eza mwana ya papa la bango. Mwana ko porter kobo ya tata alors que yo moto zo akizemi. Likambo eza wana ya mwasali la problème complètement hors jeu. Yango ezo simbate zonga nesika na yo parce que 2-3 femmes qui se réveillent pour zonga la place na ya bomwasi abani kon vouloir na mibali. Nana tia mobali te l'homme ne vaut rien mais toi tu vas voir la sémence où pour produire la vie. Donc likambo eza moi si foyer que la majeure responsabilité de l'humanité c'est la femme. C'est pour ça que la Bible a promis la reine de Lydie et non le roi de Lydie. Non. La Bible a promis que la reine de Lydie s'élèvera. La référence biblique. Luc 11, verset 31. Luc 11, verset 31. Ok. Merci, maman. Toujours chité vraiment, mais maman, ça va toujours na papa. Prochainement, tu vois, mais beaucoup de papa, tout consort, le qui enseignement, mon pilier, mon mission. Ah, les autres les gars, présenter mission papa, et puis papa, avec la force spirituelle, pour a adressé message na moisi, na tango, et puis tu souris ça dans la princesse, moi na oyabino, pour boti na molimo, pour encadrer, après ça s'appelle le roi. Parce que tant au reine à l'objet, princesse a voulu militer. Voilà, si c'est coutume selon la idéologie, tant au reine à l'objet. Moi, on message qui est pour vous compléter au moment lobby. Donc, tu peux ça, parole par papa, à formuler moi mon quai. Moi, mon quai, quand on monde et comprendre que Azali moto, oyo, malheureusement, puissant, peut-être moi, deux fois ça vous ça. Maman, Azali a un problème, appliqué, na komuya, yo sur machine. Merci beaucoup. Ndeko Otikolobasson qui règne à lobby. Princesse a l'obaraté, non, au contraire, dans le royaume, princesse, au contraire, a plus de travail que la reine. Bon. Si je parle beaucoup aujourd'hui, c'est parce que dans le bateau sur la terre, mission na bango makambo, et ça va nous faire les bassales. N'allez pas la mission na bangala, balobaka, moi, na soso a vu ma kalanzungu, pour maman et azanasi. Bon. Donc, mon ta vie, ma kaisa moi. Le côté de moi. Sikoyo tango bakososo na ke musala oyo ezane bango ngai na kozala lisusu te kokende la kobatama yango ti lelo nazolinga koapparaître te parce que avant d'apparaître il faut être d'abord soko ozali to koapparaître te. Merci beaucoup. Je suis apôtre Gad Benaya Avanga. Je suis de nationalité béninoise, grandi au Ghana. J'ai reçu la mission pour parcourir le continent pour le bien-être des Africains. Alors, notre rencontre, je crois, avec le temps, nous allons nous témoigner comment est-ce que je suis rentré dans la vie de la Reine-Mère et la mission que je porte sur le continent concerne beaucoup la famille africaine, le foyer africain. Et je vais adresser un petit message aux mamans africaines, surtout celles du bassin du Congo, particulièrement en RDC. Aujourd'hui, depuis que l'église de Réveil est rentrée en Afrique, ça nous a embobinés tous dans la prophétie. Ainsi parle l'Éternel.
Et cette prophétie a divisé les foyers. Cette prophétie a détruit les familles. Si vous prenez exemple en rentrant en ère Kinshasa précisément, vous verrez qu'il y a tellement d'enfants qui sont dans les rues aujourd'hui à cause de la prophétie. Toi-même, tu accouches ton enfant et on te dit que c'est une sorcière. Et tu prends ton enfant, tu le jettes dans la route. Et cet enfant devient Koulouna, n'importe quoi aujourd'hui, à cause de la prophétie. Alors que d'où, là où la Bible sortait, les gens qui nous ont écrit cette Bible gardent leur famille, protègent leur famille. Leurs enfants sont intouchables. Tu ne peux pas toucher les enfants d'un blanc. Vous les voyez, les écoles françaises qui sont autour de vous ici. Vous connaissez comment les enfants français, les enfants belges sont protégés. Alors que nos enfants à nous sont rejetés. Pour que l'enfant mange à sa satisfaction, c'est le problème. Pourquoi? Le père qui donne la naissance à cet enfant s'en fout. Tout ce qu'il veut, faut qu'il peut enceinter plus de 5 ou 6 femmes en un seul mois. Comment ces enfants vont grandir? Le père ne connaît pas. Alors, les mamans ont tellement souffert, les mamans ont traversé des choses et aujourd'hui 90% des foyers sont brisés en Afrique, 90% des foyers sont détruits. C'est pourquoi une femme de valeur, pour trouver une femme de valeur aujourd'hui, c'est difficile à cause de ce que les gens sont en train de traverser. Alors maman, je vous appelle, si tu as jeté tes enfants en dehors parce que tu as écouté une prophétie, je te rappelle, cet enfant porte quelque chose de très important. Tu peux encore aller récupérer cet enfant. Parce que les pères aujourd'hui, c'est pourquoi je dis dans mes enseignements qu'on n'a pas de pères. Nous avions que le mal, les mâles. Et les mâles produisent quoi? Le mal. Nous avions le père, le côté père, c'est celui qui est éduqué, celui qui comprend qu'avant de rentrer dans le mariage, j'ai déjà préparé l'entreprise, la société, avant de commencer par donner la naissance aux enfants. Et du coup, quand l'enfant vient, l'enfant déjà prend son compte, l'enfant sa chambre, l'enfant est préparé. Mais le mâle, quand on appelle le mâle, un homme mâle, c'est comme un chien. N'importe où il jette ses semences partout. Et c'est comme ça que l'Afrique vit aujourd'hui. Alors, les mamans ont traversé des choses tellement que les enfants qui devaient être des enfants sont jetés. C'est pourquoi je fais appel à chaque mère, à partir de cette émission. Si tu as jeté 2 ou 3 de tes enfants, il faut faire recours. Tu as eu des grossesses à 3 hommes, 4 hommes, tu as abandonné ces enfants-là de côté parce que tu as trouvé une nouvelle personne, un nouvel amour. Et tu dis non, parce que le monsieur a dit je ne veux pas du tout que tes enfants viennent dans ma parcelle et tu as jeté cet enfant. C'est des erreurs. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que la sorcellerie a multiplié, la haine a multiplié, la méchanceté a multiplié et la famille africaine est brisée complètement. Alors je fais appel aux mamans. Retournez-vous avec vos enfants. Les parents, je vous demande de revenir parce que pour avoir une famille bénie, il faut la réconciliation. Pour avoir une famille élevée, il faut avoir la réconciliation. La bénédiction, c'est quoi? Quand tu te retrouves avec tes enfants que tu as fait ailleurs, peut-être ceux qui sont à Kinshasa, et toi seul, tu as des enfants à Macampa, toi seul, tu as des enfants à Pascal là-bas, et les enfants sont divisés. Retournez-vous et ramenez ces enfants et priez le véritable. Vous savez, quand on parle de la prière, on parle de soi-même, on parle de la vérité. Parce que si tu ne connais pas la vérité, je ne sais pas comment tu vas adresser à l'auteur de vie. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tu dis la vérité à toi-même, cherche la vérité, fouille la vérité, et celui qui trouve la vérité, c'est celle-là qui peut prier. Vous voyez? Donc, c'est le petit message que j'ai pour tout le bassin du Congo, les Africains, parce que la famille, le foyer africain est complètement brisé et aujourd'hui pour manger trois repas
Par jour, c'est difficile. Les enfants, tu vas voir un enfant qui est en train de pleurer jusqu'à 14 heures. Il n'a pas encore un pain beurré à manger. Vous regardez les enfants sont chétifs. Rien ne produit la tête, la mémoire. L'enfant ne peut plus retenir quelque chose à l'école après avoir été à l'école parce que l'enfant ne mange pas bien. Maman est sortie, papa est sorti. On est en train de produire les enfants comme des animaux, mais on n'arrive pas à protéger 2 ou 3 enfants que nous avions. Alors que chez les Blancs, avant que les Blancs commencent pas, il a déjà pensé, cet enfant deviendra quoi? Cet enfant va faire quoi? Et eux, ils sont en train d'avancer dans toutes sortes de bénédictions et l'Afrique est en arrière. Revenez-vous foyer africain, revenez-vous famille africaine. Les Juifs gardent bien leurs enfants, les Indiens gardent bien les enfants, les Chinois gardent bien les enfants, les Américains gardent bien les enfants, les Français gardent bien les enfants. Ce n'est que ici en Afrique qu'on nous a amené la Bible a détruit l'Afrique parce que les prophètes, les pasteurs comme nous, les apôtres comme nous, au début, nous avions scandalisé la famille et le foyer africain complètement est détruit. C'est pourquoi la bénédiction africaine n'existe plus. Revenons car c'est dans la famille que la bénédiction générationnelle existe. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Nous avons senti l'éloquence et la rhétorique et la puissance divine à travers votre parole. Donc, tu senti peuple de Dieu et Big Sami. Tu peux si maloba la princesse de la caméra. Na ma immense autorité koloba. Matière nini princesse a eu coupé ça. Et l'engue a eu le cola yo. Ou l'on sala makamususu. Mais tala musala oponi ya ngambo. Ya kosale na nzambe. Na terme ba kino lo za vrai chéri. Tamba moni babi tale kila. Mais musai na nzambe. Basi pe le rôle yobe ba ba masima ya Bible musai na nzambe mais kindumba ya kosante ko bimana ba konti ko bimana tel boy ba ba masima ya Bible. Mais yo nimi kozala encadré na mama oyo azala charge ya mukili. Pe andimi kozo pe ko nimo ko mwana. C'est une bénédiction et puis tozala mabela bakoko na kati ya mwanda oyo la reine mère a sololi na milimu na mai. Voilà to bilonga na ba indusa mususu a sololi na océan na monde mususu to bimisa ba ma mususu na ba émission mususu. Mais yo vrai chéri le kola yo mon poni pour ça la nzambe pe ko sala encadrer na la reine mère. Oui bike ba mususu ba woni mo pété ba ko na mo cop na sima na ma mususu isali ma peso mo. Merci beaucoup. Nazo va se présenter. Nazali Yeshe à Congo. Wana ezali Congo mokeli ya pesingai. Na Congo na botamaki nango ya baboti na ngai ezali Ancile Mambunzemba. Bon, ngana ligina loba boy. Nandenge utkoloba nazali vrai chéri nazali ko nakoni nanga kosali na nzambe. C'est-à-dire musala oyo ya nzambe ezali ngai te mutu nakopona ngo personnellement. Ezali nzambe ye moko akobenga yo na musala na ye. Ata okimi yango ndenge nini akolanda yo na vie na oti okosala oyo ya lingi. Mais ngai na répondre na appel wana. Soki ye moko abengi yo te okozala na makasi te ya kopusa na pembeni na ye osala makambo oyo alingi kati na yo. Donc ye aponi enveloppe oyo ozoloba vrai chéri atie maloba na ye atie musala na ye ngai na ndimi yango. Parce que ezali mission oyo ngana mokili a memelanga na mokili. Na reconnaître yango na ndimi pe na lobi na kosale yango na répondre. Sikoyo pona ba mission na biso awa na bassin du Congo. Tozi ba problème mingi ndenge papa oti koloba. Depuis bayelaki biso liloba oyo babengaki liloba nzambe oyo ezalaki mal présenté, peut-être mal enseigné et sali ke batu babungi mingi pasi ekoti na mboka. Ezana bana basi ebele lokola ngai. Eloko ememi bango na
kindumba oyo ozali koloba wana eza pasi oyo eza na kati ya mboka oyo. C'est-à-dire bato oyo bazalaki censé ya kozala ba-apôtre ya mboka oyo to bakambi ya mboka oyo bazali ba-apôtre ya nkolo apesa bango bokonzi na kati na mboka oyo mpona kokamba bato ya tata nzambe. Bakonzi na biso bango babungi na bango na mission na bango esali ke mokili mobimba baderute pasi ekoti moralité eza lisusu te bato bakomi kosala n'importe quoi mpo kaka azwa ata mwa eloko akolia. Donc ngai nakotenir vraiment rigueur te na bana basi wana. Eloko ezangi bango eza mateya wana oyo bango bazwaki yango ememi bango. Sikoyo tokomi na temps ya midi ndenge mokonzi na biso Yoshua alobaki ke reine de midi akotelema. Sikoyo tokomi na temps wana mission wana eza kobanda spécialement na kati ya bassin du Congo, spécialement na kati ya Congo na mboka na biso. Nakanisi eza prophétie nzambe asalaka baprophétie na ye pour rien te. Tokomi na période wana eza na bafille ebele bakoteyama bakodivulguer message wana et changement ekokota na mboka na biso. Parce que soki ngai na tiki poto nazongi mpona likambo wana parce que naza na elikia malibisa moto moko atala komingi me nalobaka kotanga kombo na ye nayebi soko osepela soko so atali obi bamere oyo vraiment soki balaki pena bato limusa mpe boye mokili mpe échanger. Allez-y. Prophète de l'Église, c'est une longue. Merci, prophète des nations. Gardez la paix sur votre ennemi. Au fait, bateau, bayebi moni moté à Bobasomo yaye. Yaza prophète ya nation. Nandimi. Yoka ce qu'on a expliqué aux nations. Nation, c'est quoi? Eza mélange ya mabota. Yaza mosakoli ya nation. Alobite kaza prophète ya église. Alobite kaza prophète ya Jésus. Alobi aza prophète ya nation. Bon côté. Yo lui peut pétage. Mais la nation, est-ce qu'il y a qu'un montazo ça la pétage? Pétage, ça veut dire péter, non? Péter les plombs, n'est-ce pas? Mais on pète tous les plombs. Mais nous sommes mortels, papa. Confondre mokeli na ngai te. Mokeli nde oyo azolobaka makambo yo na nga toyebi te. Tango ye azoloba yo ozoyokobi wawu oyo eza mokeli. Maintenant ngai mortel moto oyo. Moto oyo abotamaki na Équateur, oyo abotami na Bandaka, oyo aza moto ya RDC, naza mortel, naza na bakalite na badefo. Naza na babutu na bamoi ndenge yo osala ndenge moto kuna azali. Il ne faut pas qu'on soit des hypocrites. Ce que le Créateur suprême veut, c'est que nous soyons vrais et naturels. Denis Lessi alobi aza prophète des nations. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il regarde tout ce qui concerne la nation. Comme on a dit Oshéa. Oshéa, la Bible, c'est ce qu'on appelle Osée. Osée aza le véritable prophète des nations dans l'histoire de la Bible. Yango akendeki kobala prostituée pour nani parce qu'il fallait la sa nation que tala ndenge bino koza abali prostituée et Yeshaya kombo na ye Yeshaya eza prophète Esaïe atamoli mutakala pour la kisa bango tala bino koza mutakala. Donc comportement, caractère, habitude ya Denis Leswana ne esprit ya Congo. Donc il y a un vrai prophète des nations. Mosakoli ya solo ya nation oyo ezaye yango bizaleli obozomona akendeki kobina akekotala kofi azoloba makambo yako. C'est ça la prophétie. C'est ce que le Congo fait. Parce que prophétie eza pour mettre à nu le caractère, le charisme et l'état d'esprit d'une nation. Omoni sikoyo mukolo oyo attends. Tikana on a tout na pasteur Nyonso qui a fait la confession comme lui. Il a été le seul à voir confesser à haute voix tout ce qu'il a fait en secret. Nani asali yango.
Mais nzela oya fungola qui a confession publique. Soki batoto balanda ki abolelo mais Congo ebonga baboy kolanda bo. Siko soki makambo bino bozo reprocher na ye, moi je sais pas. Nyonso bozo reprocher na ye, laissez-moi vous dire c'est ça l'esprit du Congo. Lui, il est authentique et original. Soka siliki, soka fingi, soki akeko akena bar, akebar, soka ngambe la basanga. Mais les basanga, je sais pas si il boit, ça je le dis seulement. Ben ça je le dis seulement, je pense hein, parce que le problème c'est que pour que la nation soit guérie, il faut qu'on constate la maladie de la nation. Pour que la nation soit changée, il faut qu'on voit le mal de la nation. Alors si le Créateur suprême se sert de Denis Lessi pour dévoiler le mal, moi je pense que Denis Lessi est quelqu'un à louer. Parce qu'il est le seul à ne pas être hypocrite. Soka siliki, soka sepete, il met son nez dans tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce que c'est une vraie sentinelle. Asa sentinelle, il y a nation RDC. L'apôtre de Dieu, vous confirmez, vous affirmez que c'est la reine mère dont vous parlez. Vous savez, le vrai problème des pasteurs, des révérends, des bishops. Aujourd'hui, si vous rentrez dans l'église catholique aujourd'hui, tous les saletés qui se passent là sont fermées, protégées. Personne ne doit confesser ça. Alors que la mission d'un prophète, c'est de révéler la nature de sa nation, révéler la nature de son pays. Il ne fait pas, il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Mais quand l'esprit vient, l'esprit le pousse d'aller faire. Regarde la nation que tu prêches, la nation que tu enseignes. Il est dans la prostitution, il est dans l'adultère, il est dans le problème. Dans l'immoralité sexuelle. Dans l'immoralité sexuelle. Toi et l'esprit le possède, même s'il ne veut pas. L'esprit va le pousser d'aller le faire. Alors, devant les autres, ils vont dire, Denis Lessi est malade. Denis Lessi n'est pas un bon prophète. Alors que les autres qui sont cachés, qui prêchent chaque dimanche, font ça au secret. Ils boivent secrètement. Ils couchent avec les enfants secrètement. Ils dévoilent les choses secrètement. Comme Denis Lessi fait, lui, il est en train de chercher la récompense pour sa nation. Si nous arrivons à comprendre que la confession devant les enfants, c'est quelque chose qui délivre la nation. Je crois qu'avant qu'on demande à un enfant de confesser, c'est toi-même d'abord, le pasteur qui a couché avec des femmes d'autrui, qui a volé les gens. Fais ta confession d'abord, avant que l'église soit guérie. Mais toi, tu ne fais pas la confession et tu veux que les autres le fassent. Donc, quand je regarde la nature de Denis Lessi, je regarde exactement ce que Congo vit, ce que le bassin du Congo vit. Alors les pasteurs hypocrites continuent à pécher pour que la nation continue à vivre dans les douleurs. Mais l'autre est en train de prier par sa nature pour changer. Et le jour que cet homme-là va changer complètement, vous verrez que Denis Lessi a changé et la nation aussi va changer. Voilà le discours que je dis. Comme la sous deuxième volume, l'émission Oezakoya, la reine mère a fait un plaisir. Pour les nous, nous avons non, vous 33 titres de